réalité bato dans la vie pour tout le monde dans la réalité na la vie mais surtout mais quand même que sur la mingi na ba personne vivant avec handicap tout mais que ko ba nini o isala pour que ba comme bon tout justement tout le monde papa JJ tout le monde na ba beki oza lokolo moko to éviter au botama boye tout ça accident tout ça nini o isala pour lelo papa JJ tout le monde oza boga non gêne to éviter nini o isala pour lelo ozala lokolo katana boye. Il y a les bosses dans une question et pas ya bana. Bana ba mutu na ngai papa le colonel ko botam colonie. Oh, jour on bana ba mutu na ngai en tout cas na lelaki. Ma mi ce kitaki ngai batali papa na bango lenga zalaki na lenga komi première fois ba ko mona makambo ko salama. Ti lelo ba oya mikie ba tuna ga tango nyoso. Bazilaka ke lokolo tatala bango sanini ebota. OK. Yumugo ajiti yumugo tomba biso ke no bakata lokolo. Yumugo isagone. Donc ça somo ya makasi. Première fois kutana ku oyo ba lokata lokolo. Donc yozo rezonaki makasi na tali ba difficulté. Donc ongana na wuti nango na ndenge lisu nazo koma. Bon, donc ça nga passe makasi. Mais donc nzambe quand même tasunga ngai bakati lokolo mais to moni oza quand même oza courage oza envie ozo vivre na yo moment aussi motaki on ndeni na mama yemo ta bakati nga lokolo ya liboso bakataki déjà moko bakataki awa ngoto zaki na ye bakati awa yene kaka na mama yemo to bika biso mbale ba o nyoso bakata ba makolo bakufa kufa. OK. Mais quand on a eu 2 personnes, donc place n'a comme on a monné dans un mêlé à moi. Donc na salle de morage, tati bakati le kona ça que morage sur combien de fois. Donc na un bête hôpital maki les autres makala toujours. Na ba docteur banda ko kama bango moko. Bango nyoso ba docteur place na ba zo kama docteur bango sambela na kati donc bazo prier penza. Donc na kamwanga moko efinima wana ti lelo na kamwanga difficulté ni ozokuta no depuis bakata lokolo ti lelo obaki tant nazaki nanga bien de makolo na ki boye mais de bakata makolo en tout cas na koma na difficulté boye makambo mususu comme la rabiso na vie to e baraté e uti wapi ebele lo tozomona bakoma baveugle batu mususu pe abotama normal mais lelo akoma lokolo katana misusu lelo bakoma maboma alors ebele pe lo tozomona bazana ba mbongo mais lelo bakoma ba pauvre misusu lelo ba maboko ekatana bango bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena bakuna na butu bakotisi pe ndako nyonso wana eza nini réalité ya vie désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie eza émission oyo chaque fois tu as Rabino FM télévision et la Rabino Marambouasika. Réalité à vie est une émission oyo pour découvrir ba histoire vraie ya bato akuta na ba vie pour que et puis ça biso maele ba obiso to tikali to ba ndenge nini to ko vanda na vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend air besoin de partout le monde. Mbote na bien nyonso balandi ya FM télévision. Merci na bandeko nyonso o boza ko aimer émission, bandeko nyonso bozo partager, bozo commenter en tout cas nzambe apambola bino. Alors ndeko moka comme d'habitude abenga biso aza abonné à FM télévision andaki émission abengi biso to kita to kutana to meka mpe ko solana ndeko alors tout ça obligé ya ko kita verrier na si bozo mona même na arrière plan nga donc malgré tout place ça moi passe pour tout comme pas mais quand même to kiti comme bomesa na FM télévision donc to kendra partout bandeko babenga biso alors préfina TV radio te to kutana ndeko to meka mpe ko solana to ba nini o ndeko abengi biso alors merci mingi na pasteur Jay Kafwa depuis Australie. Merci papa na ba conseil non na ba aide na yo na soutien non pour une émission oyo réalité vie alors pour finir to kita to kutana ndeko to mekempe kosola na ye to e ba là na ti kwa no sebino tozo kende to kutana papa je crois avene yangwana donc tozo obligé photo le karara nzela oyo pour moyens até donc moyen. Merci balandi ya FM télévision quand na ti kwa no sebino libanda toza awa na papa
tu éviter tout mes peu que soit na papa tu ba soki papa bien en tout cas merci na bande ko nyonso o bozo benga ngai en tout cas bozo commenter l'émission bozo partager l'émission bozo s'abonner en tout cas le seul moyen pour aider biso bande ko FM TV il faut qu'on partager l'émission qu'on aimer qu'on commenter tout ça biso bien minga alors le tout ça quand on notre quoi nous sommes na komina makala encore to kiti sur deuxième tour pour tout cela sonande muso bengi biso to éviter tout ça na papa ayambi biso donc quand des beaux moments tout vandi bonjour papa bonjour papa bon moi muke santé moi muke kaka bon papa en tout cas merci beaucoup ninge okiti biso epa na yo to éviter bandeko balolando bana posa ba kombo nani on est un peu ko se présenter kombo ngai ezali papa Jérôme mais presque mingi babengaka bakatala mokuse JJ ok kombo ngai yango wana papa Jérôme to éviter vous êtes marié ou père des enfants combien de bandes d'abord mais quand même un peu kopesa moi biographie no ata moi mokuse kaka pour m'abonner à FM télévision mais comprendre où vous allez vraiment bon nazali tata ya bana nazala bana 6 ok bana 6 nalandaki na émission namonaki ndeko nango moko tozalaki mpe mingi na makala wa nde natunaki ye nde apesaki ngai numéro comme ça ngai mpe esengelaki nabenga bino po boya mpe ngai mpe naloba oyo ezosenga kati na ngai yango wana nabengaki bino nasepeli mingi ya makasi ndenge mpe boyokeli ngai boye mpenza yango wana tokotana bino elongo. En tout cas, merci beaucoup papa JJ. Biso pe nangam na biso pe to remercier ndenge ozwaki volonté wana likansia ya kobenga biso vraiment et ça li bien tara biso émission eza réalité vie to kitara partout babenga biso to yara pona to sola na bino et bandeni to ko sala en tout cas merci beaucoup encore. Alors bandeko balandi FM télévision quand ndenge na tayi yobisa bino réalité vie zongi émission réalité vie zongi en tout cas baboyi na biso bo excuser biso ndenge to pesaki moi tant mois au mois 2 semaines to côté élémenté quand ndenge na hotel ko annoncer to na moi problème ya technicien ça na moi problème maladie alors nous avons sali grâce ce que to zongi pena en forme donc bon dans émission chaque jour. Alors papa JJ émission eza réalité vie to betara ba réalité ba to ko na ba vie pour tout le monde dans la réalité na ya vie mais surtout mais quand même peu que sur la mingi na ba personne vivant avec handicap to mais peu ko ba nini o isala pour que bango ba koma bon tout justement pe tout moni papa JJ tout monde na ba beki oza lokolo moko to éviter au botama boye tous accident tous nini o isala pour lelo papa JJ tout le monde oza boga on jeune to éviter nini o isala pour lelo ozala lokolo kata na boye c'est vrai ngai naza la salle musala maçon naza contre maître ok bon nakenda kosala mosala quelque part eza na patron nanga na travail na ye mingi atindanga na salle musala quelque part nakei na GB puis na bano travailler mais tant na silisi wa maçon naza maçon ok donc ça ya ki maçonnerie maçon voilà musala ki maçon voilà na silisi na pourquoi parce que tant na bima na changer pe bilamba na très bien na zonga ndako na bima siko na salon na sieti na kao na kuta na vitre ya rai on ezaki chantier ezaki na chantier na chantier c'est silaki nango déjà ba misala mikembi ngam de tikala ok na sieti ti na vitre parce que moso moko vitre tikala wana nde na pression na ngai wana li erazenga lokolo d'autant aussi toujours kita d'aller écouter la vitre ne moswana ikatenga comme na leta pe kilote là c'est katenga wana li makile supane makasi comme ça na GB ba soda pe bazaki quelque part wata na gangi ba koti na kaza lupangu ba hotela bo oh jodi ba mon makila ni wetela pota donc vitre ni katinga tina musisa ndi ba koti na kata jiba ni tina kakokolo wana ba soda wana ba soda ba kuna kakokolo tina kumi na kakokolo kuna ba bengi patron nga na telefone ngai là c'est la jolie coup patron ngai aya atikali pe mwana te
babengi habité azukune place mususu babisi ya kotala place azuku aboyi koya atia pa komona te ti wa yo na kankoko na wana kankoko d'accord pe comme bazelaki responsable azala comme responsable azapete yango wana ale basundela nganga moko na fandi basiminga pe loko moko te pota sikoyo na beti 2 jours na kankoko pote banyi ko fongwama te banyi fongwama ale na moleka mwata na bengi madame na ngai nde tosilikaki tokiti na hôpital ya cité. Pardon, je na kati molo bati to kine moi malé malipo balandi ya FM télévision en tout cas balanda pena histoire ninge bandeli pour que ba comprendre pena bien. Tant ba kino ba soda wana ba jeu ba kino na kankokolo. Ba donc kankokolo ba toucher kino na ba toucher ngati parce que mbongo zaki na mte. Voilà, mbongo zaki ba bien responsable à Bogoya. À Bogoya. Au salle on a 2 jours. 2 jours. Ça ba simba yo. Ba simba pengati. Est-ce que au saki hémorragie té? Bon, makile bana obima nango comme bakangaki elamba. Makile yako bima kanga pene na makasi. Parce que 2 jours on osaki na kati hôpital zaki ni hôtel là. Hôtel responsable aya no liboso na GB aya hôtel la place na zuku place kinanga na musala. Atinga pe koyate. Voilà. Ti toza na kati akoko kolwana atibo mona te. Ndeko bima na ngande comme na tombokaki ne passe na zoyoka. Mais rien na ne madame mwasi na ngai nde ale to bimi na hôpital ya Libanda hôpital muke no hôpital muke nde mutayambaki ngai ya quartier o ya quartier ibani ko soigner ngai malembe bon na ye ko sala 5 jours kuna na butuna na sala hémorragie tana sala hémorragie 5e jour tana sala hémorragie ale docteur wana atindi biso na mama yemo tana batindi na mama yemo wana batala boye batali pota cancer c'est contact déjà reste makutu et senga ki mata so mataki mbeli na za invité mais nzambe kaka batela ki ngata monoso ndi allez tipi wana mama yemo ndi babisinga ke il faut bakato lokolo bayebisi bandeko bayaki wana bayebisi bango bazelaki kutu ke faut signer papier. Bon, si bandeko musu baboyaki bakata lokolo baboyaki bakata lokolo babite bakata lokolo te bakenda l'église petit mais bon comme docteur c'est alobaki déjà même ta pasteur oya leki na ngai tanga yaki parce leki na ngasambelaka le tanga ye de batuni ye pa boyaki mais docteur kaka comme yebisi ye bo boma ye soki cancer wana soki matiye awa kufa. Le pasteur a signé un papier pour bakata na lokolo. Yumuku ajiji yumuku tomba biso ke no bakata lokolo. Yumuku isabone. Donc il s'agit somo makasi. Première fois kutana ku oyo bakata lokata lokolo. Donc yozo raisonna ki makasi na taliba difficulté. Donc ongana na wuti nango na ndenge lisu nazo koma. Bon, donc il s'agit pas makasi. Mais donc nzambe kana mtasunga ngai nzambe kana mtasunga ngai ti na yeko ndima nde ba memi ngai na sali nde ba ko kata lokolo kuna docteur ba nini cancer ani mataki yo zaki dina quoi zaki pona négligence ya traitement négligence ya traitement soki ke nani responsable so ayaki mbala moko de balingena nani bazongisa nanu makila o ebimaki basumba makila comme ça bazongisa yango ko bazongisa makila te pona sala ke hémorragie makasi place na katana ki makila pene sopana ki pene na likola kao izongaki te donc yako zongela kaka tangu yako tomboka ndeta na mina hôpital mukie de bana yako zongisa malema de famille mdo na kusala makambo na nyoso tiba yo katoloko au sein du combat wana hôpital maman bana 2021 donc quoi comme na 2021 en 2021 ajeje il s'habille son nom tant bakati lokolo on la muki mo bakina lokolo ekatani orsi motaki mo manandeni bon tant bakati lokolo
pour tout le monde a belé mon bakati le kolobeka déjà 3 jours akufi accueillir leti dernièrement a passé j'ai kafwa na peso mboti na Australie pas ça atobeta ali solo mo ya maman moko na Lubumbashi aza aminae atokobela bakati le kolo même asali pas même un mois avec ku fatigué biso mais you quand même bakati le kolo mais tout monde oza quand même oza courage oza envie ozo vivre na yo moment là aussi montaki on ndeni na mama yemo ta bakati nga lokolo ya liboso bakataki déjà moko bakataki awa mboto zaki na ye bakati awa yene kaka na mama yemo tobika biso mbale ba o nyonso bakataka ba makolo bakufa kufa. OK. Mais kuna mama yemo tobika ka 2 personnes donc place na komona moni na nzambe nde yango wana. Voilà. Donc nzambe asa azali akozalaka atango nyonso. Amen. Yango bino bandeko na biso bozo mona ngai tozali ndenge bozo mona ngai boye ezali grâce ya nzambe. Très bien. Ba prière na bino batalibanda pe ezosala ke biso tozala na vie. Vraiment. Mais la passe tant moni bandeko so bakufi mais quand même bino boutke mi balé nde aussi monto bité. Voilà. La tsara esprit. La tsara esprit kaka. Esprit. Donc na sali mémorage tati bakati le kona ça que mémorage sur combien de fois. Donc naza na mbet hôpital makile zo bimaka toujours. Nana ba docteur banda ko kama bango moko. Bango nyoso ba docteur place na banda zo kama docteur bango sambela na kati donc bazo prier penza. Donc na kamwanga moko efinima wana ti lelo na kamwanga te nazo kezoni. Vous allez combien de temps à l'hôpital na maman yemo? Na betaki 4 mois. 4 mois. 4 mois na maman yemo. Ti ba yo kata 4 mois na fandi wana. Ti patron wana bazo kendeka kuna. OK, ndeka ko possible. Oui, bisaye. Ndi ya tindaki $400 apesaki pour ba soigner ngai. Bisaye $400 ba sombe ba kisi. Mais oyo alobaki sukanika ya mwana oyo itikali ezama kama famille na. Donc abimisa $400. En tout cas, merci mingi à Djedje. C'est vrai qu'on a combien mingi à Djedje. Voilà, à Djedje. Merci mingi à Djedje. Na liso na o, ils a liso moya passé. Ça liso passé vraiment, mais quand même ils a histoire passée. Tu évite à Djedje na profiter maman avant tout côté na maso mususu. Ils a bandé mususu bazo lando à Djedje na minto yo. Bazo traverser ba moment ya passé o mususu yo za na mo. Mais bon ce yo et ça mais na 2021. Ba ouais mususu ça mi mususu. Un mois passé bien, voilà. 2 semaines, 3 semaines, de comment avec non, des bakats quand le colombo sili, na bidi mbika na ngai. Conseil ne vous pesa ndeko na ngomba. Bande ko na ngai, conseil na opesa bino espoir ali boso ezaka nzambe. Amen. Soki nzambe abatelite, mutu muso ko batela zate. Amen. Bino bande ko na ngai, ndeko moninga na zabo. Na longola makanisi. Vraiment. Bino pe bolongola makanisi soko longolika makanisi o souffrir mingi te mais soko te makanisi zo benda liwa Vraiment. Mais difficulté zali pas ces ali mais bolongola kaka makanisi na baku oyo tokute na ngobiso nyoso na ngala bino. Merci. En tout cas, merci beaucoup à Djedje pour le conseil. Nous avons poussé, mais c'est très profond. On a essayé de comprendre où est le lobby. À Djedje, tout côté moi, maman, les camarades, qui est les sous encore. Difficulté, nous avons côté depuis 4 heures le colo. Si les lots, au bar, tant on a bien, des macolo, on a boyé. Mais des bacata macolo, en tout cas, comment la difficulté boyé. Oui, en tout cas, difficulté, ça m'a cassé. Il y a des bosses dans les difficultés, ils n'ont pas l'engagement. Tant bakati lokolo isengeli bana lata lokolo. OK. Lokolo fi isengeli na lata ngo. Mais place bakati awa na genou ayo sala na mouvement. Mais itandi ezate. OK. Donc kiné na kota ke pour na kozanga makoki. Deuxièmement na mama ye moto na zongaki na lakisa ki bango ba bisinga ke faut basala opération pour misi ça sali et kubi déjà yango etandi oyo moyen et ça la susu et zonga boye tout doit ezate. Ah donc moi parti tikali o tikali moi parti tikali ka. Ah OK, fais ça mon de tout droit dans tout droit pourtant on a le colo suki la awa après na zo tambola na otambola un peu bien
mais basengi basala bakata musisa awa na se po basala opération pour likolo esa nini etikala tout droit. Ok. Donc yango wana difficulté ya makasi nde yango na donc moyen wa tata localisation na tata localisation mémoire bon localisation pe douleur banda 2021 ti lelo douleur ezaka makasi na lokolo ti okaka douleur ti passe na okaka douleur tango nyonso donc difficulté pendant na liboso ngai wana deuxièmement difficulté ezali mpo na ngai moko lisusu mpo ngai moko na bana bana bazosouffrir madame atekaka te madame mpe abela santé eza ye bien te donc nga kaka kodébrouye kaka mwa moke moke nde tosunganaka mwa maleme bana bazotanga te bango nyonso bazotanga te basisi bazotanga te okofutela bango mbongo ndenge nini okozwa mbongo wapi yango wana bandeko na ngai pasi na motema bino mpe boyokela biso mawa na oyo tozali koloba bosala effort na ngolu ya nzambe boka kosunga biso na ngolu ya nzambe. Adjiji, question na mo ngela tuna place toza awa na moni quand même ça na propriété na habité souvent na ndenge vivre ndenge est-ce que ça peut se refutela bisa pa na omoko bisa pa parents pour bon moi tout la sanda ko zate bandeko yango to vandika pembeni pour so moni ndako antugeza pasi mingi adjiji o vivre ndenge bon awa en tout cas bandeko na ngai souci na ngeza ke naza nesika ngamoko naza nesika ya bana na vana bango mais esika navandi pa ya camarade na ngai donc aisa pa minao ministre na ngai mutu abenga ngai tovanda pour lupango ya famille bamakambo eza ebele barankine eza ebele dérangement mpe désordre ya bana même paso naza na yango nakosuma kelele nakosuma koswana donc yango natika kuna nakoma pa ya ministre na ngai na bana tofandaka na bango ayambani ngai mais difficulté ezali naza na souci nakoma na esika nga moko nazala na kimia elongo na bana na ngai difficulté yango wana ya makasi mpo na ngai ozovivre nini condition de vivre mpo obike yo mona moko débrouille mwa moke moke odébrouille na nini osaka nini mpo bana balia mwasi mpe tokuti aza malade azobela osaka nini ajeki bon babilo ya mike mike naza nango nazotekaka mwa babiscuit mwa papier mouchoir en tout cas yango mwa malembe natekaka mwa mokie nde mwa pétrole yango wana mais yango te ekoki kosala ke po tomoni moko ezaka mwa legala moke bandeko na siri tolakisa bino eza mwa moke yango te nakosala ke nakoka kovivre très bien ndenge naza nango mposa nakoka kovivre mais difficulté eza makasi ya makasi mpenza donc so natie makanisi bandeko na nga bozanga ngai po bozanga nga te boka kosunga ngai. En tout cas, merci beaucoup à JJ. Réalité, vie émission Oyo. Pasteur Balandarango, ndeti pasteur Patience en Allemagne, ndeti frère Don à Paris. Donc, baza bato ba mité ma minene vraiment ba dans l'émission Réalité vie bandi baza venait belé Douglas Tanga ba depuis France. Donc chauffeur à poids lourd babi, il baza mité ma minene. Ah JJ. Question na ngaza boui. Ningi okoma boui ozo vivre na yo quand même ozo bunda to okuta yo vanda na kozo teka ni na yo. To moni pe aspect ya JJ to ebité. C'est que nous amis qu'on se maintenir caraboué malgré tout le colonisate mais quand même te coûte moi t'intira bien moi Saoudi tu habiter est-ce que vous en avez tout moi vous en appris mon boya na sima en tout cas comme tout souper sur akata le amitiki na ya comme to bakwiti à perdre nyonso za ki na mais comme tout le monde vous a se maintenir. En tout cas pour ngai bandeko nge bozomona naza boye eloko ya liboso na longola souci ya mibale mwa mokie kolia. OK. Donc soki no kolia eza malonga te na kosouffrir mais eza na bato ebele mbao balingi nga mpe mwa mokie bakabelaka ngai ntango nyonso mbona moto aleki mwa 10 000 wana moto aleki mwa 5 000 azokabelanga mwa mokie yango nde ezosala te ngai nakoko vivre mon alemba. Ça va, Didi, en tout cas, merci. Bandeko, tout le monde qui tient la biso.
malembe ya émission na biso vers la fin ya émission na biso nasi boki lisolo ya jeje oyo eza réalité ya vie tobeti abeti réalité oyo ekotalaka na vie na ye ti elo ya jeje azala oyo aza boye alors a jeje nayebi te bandeko bazolanda yo baza partout na monde entier bana France bana Allemagne bana Belgique bana Australie bana États-Unis baza bana ebele babanda chaîne oyo FM télévision un mot epo bandeko baolanda yo loba nini koki koloba na bango bandeko na yo bacongolais baza partout na monde bazolanda yo na miniti oyo bandeko na ngai mona azali kopesa bino ezali bino boza bandeko na biso bacongolais boyebi difficulté oyo eza na kati ya mboka oyo nasengi bino nyonso ndenge mpe lolenge moninga na ngai oyo alandaki ndenge alobaki yango nga mpe nazoloba bosunga lisungi na bino naza nango posa bosangana mpenza na kimia boyokana mpenza na kimia botika biso te soki botiki biso eza soni na bino moko botika biso te biso tozali ya bino bino mpe bozali ya biso yango wana liloba na nga nalobi bosunga biso ntina suka soki eza ndeko moko nzambe atushe motema na ye abi antuka na ndaki émission ya jeje esalinga mpasi nameka koyede ya jeje ata na mwa quelque chose eloko nini oyo moto wana akoki koyede pour que osivre quand même est ce que bana baotanga bana baotanga te bana baotanga te soki ndeko moko abi te non na ede ya jeje mpo obi ke oza maçon mais na eta oyo ekomi oyo moyen osala so mosala eza te alors soki ndeko moko abi te na puye ya jeje akoki koyede neti na ye ya liboso ezali posa ndenge eza nasala activité ya makasi ya liboso nasala activité oyo ekoki kosunga ngai na foyer na ngai ya mibale naza na souci bana bazonga babana kotanga classe ezali très nécessaire soki bana bazotanga te valeur na ngai mpe papa ekozala te mpo valeur na ngai ezala il faut bana batanga dede eloko naza kosenga na bino bolukilanga eloko ya motuya oyo ekoki kosunga ngai nasungama ngai moko mpe na bana na ngai yango naza nango posa ajeje bongo na famille mwa lisungi ezalaka te na famille lisungi ekoki kozala mais ya tanto plutôt lisungi ya famille totaka yango eliki ya mpenza te ya motuya tosekontaka mingi na oyo nazali kozwa merci ajeje atuka toki lisolo na yo ajeje tosoli mwa ata moke tozwa ata mingi te mpo tomoni ozwa oteka na coin biso nde tokoti toye kotala ajeje nde tokoti ntina kati ya lupango quand même ajeje alors ajeje mikana okoexplike biso mwa moke kaka ntango obimaki hôpital osali 4 mois na hôpital na mama ye mo bobimi ozongi ndako ajeje koti siko na ndako mpena lokolo ekata na yo tika likolo moko moto ozi na makomi bazobima na yo yebisa biso na ajeje esalaki ndenge ogéraki moment na ndenge nini na lupango place ovandi na barelation na yo voilà en tout cas tala bimi mama ye mo mbala liboso ya liboso nazwaki question epai ya bana bana bango tuna ngai papa lokolo na ye kobota mokolo nini sikoyo jour oyo bana bazotuna ngai antuka nalelaki ma ya miso ekitaki ngai batali papa na bango lolenge azalaki na lolenge akomi première fois bango bakomona makambo ekosalama mais ti lelo baoyo ya mikie batunaka ntango nyonso bazelaka kaka lokolo tata na bango sala nini ebota po bayebi kaka soki bake kata papa yo kata suki babengi mwana liboso ke kata suki bakatie suki akomona mikolo suki esala nini eboti donc réalité wana yango bana batika nango na motu ti sikoyo mais soki nalobi na ta susi wana namema ngo na kati ya motema na ngai
ekomema na kufa Vraiment. yango wana donc na betaka mwa bakara mingi esengo na nga kaka ke nalia bien kolia kaka très bien na bato bakoma kokamwa nga naza soki na telemi so nabimika na balabala to nabimi quelque part so bamoni nga kaka bato bazokamwa bamonelaka nga boye te bato bayebaki nga boye te de kokamwa bato mosusu bazomona nini esali yo boye bato bazoregretaka mais ya malamu ezali kaka bazopesa nga force bazoyebisa nga ke nzambe aza malamu kotia likia longola kaka susi yango wana donc nde bomoni ngai nde nazaka nde bomoni ngai. En tout cas, AJJ, merci beaucoup. Merci de l'émission où édifié bateau belé. Balandi émission où on a sur pasteur Jay Kafou en Australie. Na maman na banane en tout cas beaucoup histoire à AJJ. Malgré tout ça où est comme AJJ mais tenengaza toujours motivé à ça qu'on dit mais Nzambe à osala. Pour n'anga elo na ba AJJ ça que émission en réalité avec FM télévision. Donc ça va bakisi relation mususu la vie nao il y a FM télévision FM télévision bandi ko basé belé ba frère do bazana ba poto bandi en tout cas ba passer patience bandi basé belé surtout bana makala o bazali banda mboka bozala kana bolingo oyo bozala yango na ndenge boyokana kuna bozala kana ndenge wana mutu moko te akabola bino voilà nasengi epai na ngai AJJ bosunga ngai ya liboso ezali naza na posa nalata lokolo basenga $700 à partir na mama ye mpo basala yango opération ya mibale ezali naza na posa nazwa ndako navanda bana ngai bana si bakoli mista toza na ye aza na mwasi na ye bien si mais condition tozovivre eza mpe na malamu mingi te nakosenga bino bosunga ngai esengo na ngai ekozala mpe esengo na bino esengo na bino ekoma mpe esengo na ngai yango wana oyo naza nango mposa ya koloba ya koyebisa bino yango yango nalobi yango. En tout cas, merci beaucoup à JJ message na série commis surtout mingi pas ya papa Robert en Allemagne en tout cas papa mon monter malamu yaza mona Congo yaza mona venir Congo papa Robert et donc papa Robert ça la fort que message au JJ émission en tout cas et comment na groupe ya ba makala partout na monde na France na Belgique bandeko ya Allemagne donc tout en tout cas battle émission et ça malamu merci beaucoup tout le na suka émission et JJ est-ce que vous en a moins de basuka ko loba pas bandeko bazolanda yo mot de la fin ezali lo basuka ezali napesi bino nyonso mbote napesi mpe papa na ngai mbote merci papa na ngai aza courageux nasepeli makasi kata na bengi mbala moko atosi ndeko na ye aye sur place merci na bino nyonso liloba na ngai yango nasengi tozala na kimia esengo na nzambe eza makasi na biso liloba na ngai suka yango wana. En tout cas, merci beaucoup à JJ. En tout cas, merci na Pessimbo te na bandeko nyonso na abonné nyonso ya FM télévision. À partir d'aujourd'hui, quand on est comme Sabino, bozanga lisutu kozwa émission na bino réalité à vie pour tout meka kosola total ba passe au bandeko nyonso ba okutana en kin et bandeko bazan na soutien mon côté na gouvernement. Donc soutien bango zaka ndinga na ebwe na ça l'effort bino partout dans le monde botala bango quand même bo aider bango. Donc soutien mora yango donc pour na biso FM télévision par la biso to sala yango to luka bandeko place ba vandi pour que koléana bango et okala partout dans le monde. Merci beaucoup Nasir pasteur Jay Kafou merci na o na ozanga te ko remercier maman na Australie à tout nzamba pa mbona bino merci na frère Don na Paris balobi FM télévision kaka na souci ya ko aider bandeko na biso na part ya Jésus-Christ na part nzambe toujours ça la descente moko je crois semaine prochaine ou na fin ya semaine oyo to kita pa bandeko to kabula ta moi secret to kabula ta moi lipa bandeko to ça ta moi
toli ata ensemble et ça là malamu mingi pa bande on a biso o bazo souffrir na ba commune mususu ya ba 4 kuna donc to ça les photos qui mais ils ala kaka bongote ils ala presque tous les communes chaque commune to nokita to kabula moi loso to kabula moi poisson et ça là moi malamu mingi kapona oyedi ba bande on a biso o bazo souffrir awa na république démocratique du Congo alors bande ko soki nzamba zongi te to kutani à la prochaine merci bye bye chute ma biso en tout cas, la CPI. Makambo mususu comme la rabiso na vie, to e baraté et uti wapi. Et belé l'autre zomona, bakoma, baveugle, batu mususu pe abotama normal, mais lelo akoma lokole katana. Mususu lelo bakoma maboma. Alors, ebele pe l'autre zomona bazana ba mbongo, mais lelo bakoma ba pauvre. Mususu lelo ba maboko e katana bango, bandeko mususu pe aotaka musala alaki mwasi na bana ke musala na makanisa ozonga pale mais azongi bo akutena ba kuluna na butu bakotisi pe ndako. Nyonso wana ezanini réalité ya vie. Désormais bokozwa émission na bino réalité ya vie. Réalité ya vie eza émission oyo chaque fois que Sarabino FM télévision et la Rabino Mambasika. Réalité à vie est une émission oyo pour découvrir ba histoire vraie ya ba kuta na ba vie pour que et puis ça biso maele ba obiso to tikali to ba nenge nini to ko vanda